non na maman alikambu pesi penza ezo pesa nungu koto bagolua koto Bill Clinton ni babengani Bill Clinton na dynastie. Babengani Bill Clinton na dynastie par rapport à ndenge akumisaki nani fali bon akumisa fali pipoter mais alobaki que mutu vraiment kotisi vraiment nini internet bien kotisa ya pela makambo na vitesse liboso eza fali pupande kotisi makambo wana esali ke koto ena seleo esali ba golua et tout tant yo kakiango esaki ndenge ni selon makambo onde ezo keno ba bengani Bill Clinton na nini na dynastie et ponini alobi keno fali mutabanda ko yemba na français liboso bongo yo nzembo yemba vous me reverrez dans quelques jours c'est le temps yemba ngo c'est falisi ayemba déjà nzembo français bon en fait faut na éclaircir batu Bill Clinton ezaki na conférence de presse parce que batu msu ba yebité ba na maîtrise ya makambute o ba joye kaka la bouche à l'oreille ba comme ko traiter ko finga ko sala tout ba commentaire ko finga ko insulter et tout et Bill Clinton c'est un artiste émission a vraiment na beaucoup de talent et sur la binazonga sima mukier ko loba fali pour handicap la merveille na émission moko acoustique na univers na chaîne ya boss Eric Mandala et ya maman Maria Piron et boss Eric Mandala na univers émission acoustique fali poupa batuna lelo na génération benandi pena o pena romona ke lelo pena kenalbi ngai si je suis king naza roi et na génération na ngai Bill Clinton pas a king tant fali aloba yango atia Bill na isiko akokotia. Est-ce que nani aleka lobake fali yuma fali asopani et fali ndimi Bill aza king et tout consort est-ce que tout consort fali alobi bongo po ça la fitri na Bill et consort non ça dit fali alobaki o avouer o ezana kati na bike lelo si je suis king nana ba couronne nana ba pété ça dit na génération na ngai Bill Clinton aza king voilà vraiment aucun mutu ni moka wenge ni ceux qui nani warrior ni mutu bo alobaki non fali poupa et asopani fali poupa alobi Bill aza king ceux qui aza king Bill aza king et tout consort lelo Bill Clinton en conférence de presse avouer alobi que lelo internet faut qu'on se le dise internet lelo et yenama internet lelo et yenaba na makambo ebele muto pena kotisi na musique na biso ya Congo et que muto pena kotisi pena internet et ça fallait poupa où est le mal de dire ça ce que non à lobby question qu'on a posé naza ko se poser na bi par rapport ya makambo ande yango seli ke ba longolo na dynastie ou comment en fait makambo dynastie ngo e komaki na opende mame parce que dynastie ezali projet ya faire égaux la gestion des nuances voilà ça dit bouli ya dynastie ezala kikeno faire égaux la abengisa ba ancien collègue na yenyo sa wenge musika maison oya kozala mieux placé oya kozala disponible oya dispo ya koya na projet na ye ya dynastie ngo bateke no nga bengisi ba ancien collègue na ye ba komi loko ba musicien na ye non et ça qui a bengisi ba ancien collègue na ye pour ba la dynastie ça que non mais ba simba na comme ndenge zalaka que no bula le kanisi ça qui non eza bonne l'idée bonne ya ko sangisa ba ancien collègue na ye ko sala le moko ya bo héritier watana be tango musupa nga ka usikanga pe a canaliser tala pe moi canaliser na ye alinga pe ko yata musuko participer tellement ba benga pe héritier te ba solliciter pe yete bon yango moni pe moyen pe a misala te que no mi ya ko koti na kata projet batu o ba solliciter te zapete vous comprenez ça dit voilà c'est un peu ça et netong ba ye ba sali pour projet ba na mai ba ye pour batia point eloko et Bill Clinton na studio a boaka ki we ranson ça dit ba biso o te o we ranson o boaka les albums we ranson les albums we raté yo boaka we randeni non na ndenga bien passé le so biso toza tozali c'est grâce à we ranson le roi de la forêt oui to yaki na musala na biso mais muto ya zaki na lumière o esali ke lumière na éclairer biso nyo surtout tozala ba o tozali eza we ranson azala ko papa na biso musicalement ce que to sali loko to boaki yete to dédicace attaquer tam su to bengisi yete toi ta ya ko participer mais dis-moi il y a ko dédicacer quand même ba to mona ke oui bah non bah ça quand même moins reconnaissant et ça dit elgo l'accesco qui faiblessité il y a Serge ça dit Serge aza mutu moko aza mutu ça rata décollage aza mutu ye pena faut pas payer ce trophée à l'Ikunia Award c'est quelqu'un qui a ça dit mutu a rata décollage moko boye ça la comment na moi nini mo yaktikala ni musicien ya réseaux sociaux atikala musicien ya internet yende ngaza mo Serge sera fini falite na otali sera fandi pe so ki a fini falite na otala e o sati musicien atikala musicien ya réseaux sociaux atikala musicien e betaka na internet iti pardon dans internet gars yo ki on a bar nini to tambola on a dit ça ça mo to fandi mo pe to bimi pe boye to saluer je m'en fous ezala ya réseaux sociaux yo ki on na bar nini
oyo ki pena pe bato obina yango bona ni yango to feta to yi kaka formule 7 mi ange mi demo héritier ti le zo bunda nango formule 7 afali to yoki yango to ki pe no stress ya Bill Clinton nani genegne elenga tombola ne to yoki yango na mama bar bani ebeti so yebisa nga yo na to yoki yango wapi il kutaza ça dit akendaka ne potote asali mo mikolo ke potote mo sati muta telemaki d'abord na stemai na spe na makambu tout ça dit to ya siko na maison mère to ya siko na maison mère to ya siko na maison mère Serge na maison mère moni baobi l'effort soutient les faibles Serge na maison mère il était faible fort Isaac Bill Clinton soutient nani Serge première générique il y a nini il y a intervention rapide Bill Clinton a okuta Serge na kata orchestre Serge d'ailleurs na bandalungwa ba flamme campaya et tangu weranson et tout comme ça wenge et salama ba swaka bango ceux qui weranson na mimuna que non Serge a danger ba sur animateur il y a danger o ya repesa nga makambo mais il fallait de la forêt déjà banda déjà ba répétition ba toi répéter dans la zamba werana na banda na tsali koloté mais ba toi répéter déjà dans la zamba ba toi répéter déjà et tout werana na tikala ko tsalo koloté tant ba kezula Bill Clinton Didier Galonge Mukeba bazui Bill Clinton abeti la ba London zidi abeti tie pas Jolino kezola abouaka pas Jolino kezola so pe beko zo Bill Clinton ou rançon les sika pena tant Bill Clinton na bandi et sika pena wera misi se sentait que non oui na minute sko na comme leader minute sko na fona parce que ça il roi mongol c'était comme mongol moko boye ma betela misu minene osati mutu mo mabe so obibi sa clip oui il était comme mongol Serge a monté balta ou rabano tene ba clipité mais abouaki na kata générique wana mais na kata clip azate pourquoi c'était pour vous dire que non après aloba que non pour ayaki azalaki pembe azalaki nini weranson muyaka mutabandundu Bill Clinton muluba yaza muta Équateur siko Bill Clinton azalaki na privilège mingi privilège pas pourquoi kasi pose musala kasiti par rapport ya ye musala kasi ya Bill Clinton ndesali ki ba privilégier Bill Clinton aujourd'hui Bill Clinton il est copié et comme qui na ba orchestre tout bazana Bill Clinton na bango lui-même il sait et orchestre tout na Congo comme qui faut bazana Bill Clinton na bino papa l'état ba toazo ko ba avancer yaza on a pour ko ya TV sur leki na TV boka sur leki na émission songolo to pakala fin de fait faut finga fali jamais reçu l'émission 30 minutes normale to 40 minutes 1 heure du temps mobimba alobeli makambu na ye pour la carrière na ye faut afinga fali to le non makambu ya ye na fali yango fala sala ye bolamu apesa ye ba mituka bilamba ba mbongo afuta ba studio et tout est-ce que na sewana pour ya akoma tina niveau ya oleka so aleki chaque émission eleka afinga fali est-ce que ça le monter leka na sewana o fali pupa asala ye yango na c'est le scrum akoma na niveau ya kofinga ka fali boy asenga fali pupa role na ça na clip fali pupa zaina makambo pe aina ngo bino ngamo fana sela ngo pe clip mais zela no ngana sela comment fait-il eloko muninga asombi moi dans la projet sela ngo clip mais yosko devant c'est les sela ngo clip après hier ou ça non après abinote na clip ngamo no sela ngo clip et tout comme ça et après ne trouver ba ne tout ça et c'est ka kangisi la et c'est ka problème banda wana eloko muninga ye moko o sati mutu moi na motema mabeli kundu même baba beba na trésor pour tout ya gaga trésor pour tout ya gaga kasi pona carré ya moko boye makamba carré moko boye tout et tout et pour tout il fallait mutu moi nga te ka carré moko boye pour tout il fallait so mango pour tout ne bisa ne c'est pour ta so makango déjà parce que ya senga ki posa na ngo clip so pe pour tout so ndeni ngo wana akangisa pe pour tout ennemi ba beba na pe na pour tout pona mamba carré asenga sela ngo clip ye ka senga ka asela ngo clip ya senga bila ya Fally Ipupa 2022 Fally Ipupa jouer 59 concerts. Pardon? 59 concerts en 2022. Ok. 59 concerts en 2022. Il Fally Ipupa jouer. Et chaud. Tobandi. Na janvier, le 1er janvier. Concert VIP abetaki na Noum Hotel Abidjan. Plateau. Le 8 janvier. Aïe Robeta au Palais des Sports de Yaoundé. Quand en janvier 2022. Le 9 Ezaki ouverti à Cannes 2021 na stade de Lembe na Cameroun. C'est-à-dire artiste et musicien première dame azoma ticket na nzembo ya mort. Na ouverture quand le même 9 janvier on a showcase
au Kachos Club VIP de Yaoundé. Après prestation, tu as Total Énergie, sponsor et sponsor qui sera Kanouana. Neba bengisa ki a repressé après kaka nana stade de Marty ouverti ya Cannes ayeko ça la showcase na kata boîte oyo eza bongo ça qui showcase au Kachos Club VIP de Yaoundé. Voilà. Le 13 janvier, concert privé Total Énergie à Yaoundé. On va mettre sur concert privé, il y a Total Énergie. Après, et ça qui concert historique. Pour clore kaka wana na fandi wana, tu es sur un concert historique. Pour clore concert historique. Oh lelo babato congolais ça soko sali succès na kisasa, au sali succès ata bazo yoko par-ci par là, soko betista de martyroté. Ça dit aux athées. Okay. Et concert historique le 29 octobre, c'était au stade des Martyrs. Quand Nenga Lobaka a retourné au stade des Martyrs, vous avez vu. Et Indeki Mabe, samedi 13 novembre 2022, awa na villa chez Dani Dende, les Real de Madrid. Oezwami na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne yandi melangaike. Ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelangaike la Dani Dende. Eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza ko uta de partout dans le monde baza na pose ya ko passer ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs. Et pas Yemoko, Dani Dende, le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Yaya ndi melangaike na occasion oyo et sangisaki bateau tout bakenda nsango et zalaki avec impact na idéologie. Na kokota, botu na ngai nini, to monaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après, tu as comme entrée, il y a Patrick Boyo, Nzete Ambila, Kasavubu, Ekoyate, Yepe, Ayaki, toujours avec un partenaire d'idéologie, na cadre, il y a retrouvaille, Kakandenge et Zalaka. Yayandi Melangaike, l'architecte, très intelligent, Simeon Musindondo, Mundondo Yaba Simeon, Yepe, Ayaki, na villa Dani Dende, toujours na kokota na ye, Bayambani accolade dans les Real de Madrid, Betty Lissolo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo, table par table, P. Aeko Fanda. Yaya après Yemoko, le véritable code. Ya Willy Mouché du code mondial. Yaya Boebape Ayaki. Akitaki Tangwakiti Bayambani accolade, Nde Akoti Abandiko présenté table par table. Kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondi samaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi Izebonga tangu pe kotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya baeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na village chez Dani Dende awa nyonso ezali isine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie.
vraiment il y a Tumba TV officiel. Pourquoi pas la balandinho surtout vraiment il y a Tumba officiel TV. Bonne année na bino nyo surtout vraiment bino tout bolandara biso bino peut vous s'abonner. Ba o pe na vous s'abonner vraiment to bengi bino vous s'abonner et ça la biso qui to makasi. Bonne année na bino nyo tout ba merveille donc année à sikato bandi yango o eza première émission donc 2023. Donc merci na bino tout bolandara biso. Merci na bino tout bo soutenir biso vraiment de partout. Lelo la zanga morote je suis avec mon boss Zakari Mwamba. Donc le général de la presse internationale, je suis avec lui. Il est au sein de l'analyse quand on est makambozo qui est namboka, makamboka nezo qui est namboka d'ailleurs le bakara, bolali bolamuki actualité, bota malawa mahebo. Donc tout ça l'analyse c'est le quand makambozo qui est namboka ni na hôtel kolba tout à l'heure là, to lobela plus donc ils appellent maman likamula biso ça likamuya, ba bengani Bikington na dynastie. Benga Bikington na dynastie donc c'est le stramayi alobi na ndengi na ye ba golo pe bango pe ba lobi Bikington azong sambongo oyo azoki na dynastie bi vraiment ya azong sambongo wana pe ba ke plus loin ba tuni su question ba bi est-ce que bile ko ozong sa mbongo wana belé wana donc alongo na dynastie bango ba luka mutu mususu ko buaka na kati ya dynastie donc ke pe mpanzi ko to mona héritier watana bendenga abetaki na Luanda mais chose étonnante batu baye ko yamba nani Fabregas ba fanatique ba loba Fabregas ba yemba héritier bon donc to éviter pourquoi makambo esala mi bongo to kokota même makambo eza mo belé ya fali pupa et tout ba bibi Bikington ndenga za wana aza kokumisa fali pupa po azo alingi ke ye fali abenga yebasa na featuring donc tout ça on va parler dans cette émission vraiment na FC bino sozo mona ba image kitoko boye vraiment on peut ça merci na Serge Lokondo Serge Lokondo et wana vraiment dans ma caméra asimbi bilili na ebisi bino na ndenge ya kosaka na te donc là je dis d'abord un grand merci à notre partenaire notre papa donc notre papa d'amour papa na biso ba bon séjour na Kinshasa papa Charles Blaise Mafuta le voisin des reines papa Charles Papa Charles Blaise Mafuta le vendu des reines donc bon séjour na kati ya Kinshasa jour na na nini na nini les gars qui tournent makasi vraiment merci pour l'accueil ça la biso bien là je dis un grand merci à Yannick Ni Rambox l'homme qui détient les drapeaux depuis Soudan voilà pourquoi pas Trésor Muchi à dollar les Terminator les rois de Mekato Tumba pourquoi pas Dani Dene balobi le Real de Madrid l'homme qui arrête les temps Dani Dene, les Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Donc pourquoi pas Pablo Kin Babi, le seul et l'unique déclaré na kata Luanda wana, déclaré à Zalara moko na Luanda Pablo Kin. Pourquoi pas à celui qu'on appelle Dadie Mondo Kolo Yoji Motema ya Karine Bamana, ma grande sœur chérie. Je dis aussi un grand merci à l'architecte très intelligente, très intelligent Simon Musindondo. Vraiment, je vous dis un grand merci. Pourquoi pas à M. Roland. Donc, M. Roland, je vous salue aussi. Nabil Nostouba Bolingara Tumba, quand on est dans le bac avec mon boss Zakari Mwamba. Babi Baxé les vaselines. Je suis avec lui ici. Dans le bac qui annonce mon boss. Bonjour. Ouais, bonjour, merveille. Naba internaute nyonso bazolanda biso ba abonné à Tumba TV officiel et bateau tout basé par pays à travers le monde autant on a sous ces amba liboso pe ba okota na Tumba TV officiel yo pena so abonate au s'abonner vraiment merveille bonne année 2023 na mabota na bino bateau tout bozo continuer au sala biso confiance bateau pe bozala ki na biso de 2022 c'est-à-dire pas chaîne Tumba TV banda le 1er janvier 2022 le 1er janvier dimanche au ça un an déjà depuis Tumba existait Tumba TV officiel les a existé un an déjà vraiment merveille na batutu merveille à notre sponsor officiel qui est notre papa Charles Blaise Mafuta le vendu de reine président de l'association qui cita de Bretagne balobi papa Charles Blaise Mafuta a séjourné bon awa na Kinshasa o ya yé pour soutenir
notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du second avènement, l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo, balobi 2023 oyo, balobi mvula ebeta te élection ezali, na yango papa Charles Blaise Mafuta ayebongo ko soutenir notre chef de l'État, pourquoi pas papa Tridon Chibangu babi, papa Tridon Chibangu président de la fraternité Moukwatombolo. Balobi papa ya fraternité, c'est-à-dire président ya fraternité Moukwatombolo mobimba, bakasa tout esika tout bozwami, va fraternité Moukwatombolo les ana pona bino nyonso tout bo s'adhérer, o non s'adhérer. Merci. Na Yannick ni ya Rombox l'homme qui détient les drapeaux depuis Soudaf, au tout bazar soutenir biso meilleur na yo Yannick ni ya Rombox, motomoko extrêmement bon pourquoi pas Trésor Mouchi, balobi Mouchi wa dollar, les rois des Mekato. Yo yebi président la fondation Mouchi au Pazawana toujours azar séjourné bon on a vu pour ça Kinshasa ya kinabana et pour vraiment ba festivité où il est très kitoko. Merci encore de faire de plus na yemoko balobi trésor les demi-diés trésor Mouzala les demi-diés au Bozara toujours on a soutenir biso. Merci n'a pas bloqué ni dispensante les seuls et l'unique déclarant la carte Luanda wana balobi Pablo Kini les seuls et l'unique déclarant au yakanga Luanda yum tozana posa déclarant ya solo ozana 50 conteneurs 100 conteneurs ozana posa déclarant ya solo contacter Pablo Kini sénateur ya Nzambe fondé Pipi de Lyon. Merci à mon cordon balobi Roland Isso le cordon le plus frais Roland Isso très intelligent plus que l'intelligence des fois plus beau aussi il faut ajouter merci ça beaucoup talaka pour moi kumbela to sur la télévision awa merci beaucoup pour notre soutien au pena salinga confiance il y a repris sanga émission munene ya dimanche chaque dimanche na 13h pile to zabongo awa to sunga musique ba artiste émission za pour na bino artiste plasticien balobi vraiment Pam si bien Real Wilson Kinzomba vraiment au ba osa biso confiance vraiment merci toza pena awa pona ko panza teke merci na Eva Tumbaka Lombo mukulumpa wani match Eva Tumbaka Lombo bossa na tête Dani Den le Real de Madrid l'homme qui arrête l'état ba merveille na l'architecte très intelligent Simeon Moussindo no mundo ya Simon merveille na bino nyonso tout au besoin de soutenir biso vraiment toza pona osala analyse et sa première émission il y a 2023 vraiment merci beaucoup bamana. Oui merci beaucoup et sa première émission il y a 2023 donc to ba na maman Likambo pesi penza ezo pesa nungu koto bagolua koto bikinto ni babengani bikinto na dynastie babengani bikinto na dynastie par rapport à ndenge akumisaki nani fali bon akumisa fali pipoter mais alobaki que mutu vraiment kotisi vraiment nini internet bien kotisa ya pela makambo na vitesse liboso eza fali pupande kotisi makambo wana esali ke koto ina seleo esali ba golua et tout tant que yoka yango esaki ndenge ni selon makambo onde ezokendela vraiment salut bamana et tobandi pena sobele suka bisanga vraiment et Tosola qui a Roger Ndonga, le colonisateur, grand frère propre Roger Ndonga, le colonisateur peut en profiter occasion après ça va merveille au Kouloutati Karabi sauter au passage au soutenir Tumba TV officiel et maman Clotilde Bondo, plafond de Rennes, bango pe sous Bazali, maman Clotilde Bondo, Neneli Jaffa, papa qui mène la Rennes, Neneli Jaffa, papa qui mène la Rennes, Coco Nene, au hasard au séjourné bongo, on a vu papa Zaki Chassa, bongo na village chez Dani Den de Madrid et Bill Clinton d'abord. Asa quelqu'un au lelo photo solo là et moni photo c'est la temutu akufi artiste akufi et après bon le baké azala danger asala boya zongisa boya kinsa boy non dès son vivant photo lukarako pesa nous sommes là tous abatu ya batute nous sommes au milieu du village nous sommes des journalistes nous sommes là pour informer, former et divertir internautes, téléspectateurs au bazolanda biso partout à travers le monde. Il y a certaines personnes au batala plus intelligents que biso. Vous comprenez? C'est pour la mouto azolo banini mouto azo kelisali. Voilà. Oui, ba fanatique c'est bien bon, ils peuvent parler tout ce qu'ils veulent et parce que ça bango ba fanatique. Bill Clinton monseigneur Dangouet Mukudi Bende, balobi motem batu ya maman Nathalie Kalonji, maman Bonheur, vraiment papa na Bilnat, Biliane, Biliv na Bilson et vraiment oyo Aza Mutoyo, tant bazolo baki babengani na dynastie et vu que ceux qui soit disant ceux qui passent ba komaki na yokaki ba intervention na yokaki ba live ya ndeko nani babengaki nani so komboye na roloba que non babengani Bill Clinton na nini na dynastie et ponini alobi que non fali mutabanda ko yemba na français liboso bongo yo nzembo yemba vous me reverrez dans quelques jours c'est le temps yemba ngo c'est falisi ayemba déjà nzemba français bon en fait faut éclaircir batou Bill Clinton
ezaki na conférence de presse parce que bato mosusu bayebi te bana maîtrise ya makambo te oyo bazwaki kaka la bouche à l'oreille bakomi kotraite kofinga ekosala et tout bacommentaire ya kofinga koinsulite et tout. Et Bill Clinton c'est un artiste émission aza vraiment na beaucoup de talent et sur la mina zonga nsima moke ya koloba Fally Ipupa handicap la merveille na émission moko acoustique na univers na chaîne ya boss Eric Mandala et ya maman Maria Piron et boss Eric Mandala na univers émission acoustique Fally Ipupa batuna lelo na génération benandi pena o pena romona ke lelo pena ke na ngai si je suis king naza roi et na génération na nga Bill Clinton pas a king tant Fally aloba yango atia Bill na isiko akokotia est-ce que nani aleka lobake Fally Yuma Fally Asopani et Fally ndimi Bill aza king et tout consort est-ce que tout consort Fally alobi bongo po ça la fitina Bill et consort non ça dit Fally alobaki o avouer o ezana kati na bike lelo si je suis king nana ba couronne nana ba pété ça dit na génération na ngai Bill Clinton aza king vraiment aucun mutu ni moka wenge ni ceux qui nani warrior ni mutu boya lobaki non Fally Ipupa et Asopani Fally Ipupa lobi Bill aza king ceux qui aza king Bill aza king et tout consort lelo Bill Clinton en conférence de presse avouer lobiki lelo internet faut qu'on se le dise internet il lelo et na internet il lelo et na ba na makambo ebele mutu pena kotisi na musique na biso ya Congo et que mutu pena kotisi pena internet et ça Fally Ipupa où le mal de dire ça ce que non alobi que Fally Ipupa nde mutu amemaki internet parce que kotaki na plate tournante ya musique ya pas muta premier producteur ya Fally Ipupa c'était David Morceau le lopé azo produit héritier Watanabe vous comprenez c'est pour vous dire que non oizo salama lelo il faut batubayeba alobi yango ke non Fally Ipupa kotaki ndanga musique ezotambola et tout aba kotisi internet ça dit lelo pe na ba musicien congolais tout na ebité ceux qui nani ya musicien ni no yebisanga ke aleki Fally Ipupa na nombre d'abonnés nombre de followers nombre d'abonnés nombre ya banini et tout ko so na ebité ceux qui lelo musicien ni na koloka ko ba ngai na leki Fally Ipupa na ba nombre de followers nombre faut pas voiler la face. Comprendre photo le baquet Fally Ipupa azam master ça comprenait que déjà et l'autre a un avantage à longueur d'avantage la longueur d'avance la trop d'avance comme rôle sur ndenge ya mo lo baka et lo baté que non ndenge Fally nani Bill Clinton a lobeli Fally bongo ndenge lo baquet Bill Clinton aza yuma parce que mabe ya bana wenge mabe ya wenge ça nous sommes wenge nous sommes nés dans la génération wenge mutarobo ya wenge azate wenge bercé biso wenge peso et pesi maintenant ce que wenge tikana ni logo mo bweke non ataba o mené yo ça dit pas na yo que non ata ba gagner mais yo danger na ka danger parce que ma bende ya ngwana so le lobby la avouer que non Fally Ipupa muta memi internet na musique ya Congo le lobby na déjà ça comprenait yango déjà avant où le mal au batu ba lobaki no Bill aza yuma Bill aza lâche Bill ba traiter Bill na bandenge tout ba retraiter Bill question qu'on a posé naza ko se poser na bi par rapport ya makambo ande yango seli ke ba longolo na dynastie ou comment en fait makambo dynastie ngo e komaki na opende mame parce que dynastie ezali projet ya faire ego la gestion de nuance voilà ça dit bouli ya dynastie ezala kikeno faire ego la abengisa ba ancien collègue na nyonso wenge musika maison oya kozala mieux placé oya kozala disponible oya kozala dispo ya koya na projet na ye ya dynastie ngo bateke no nga bengisi ba ancien collègue na ye ba komi loko ba musicien na ye non et ça qui a bien si ba ancien collègue na ye pour ba ça la dynastie ça que non mais ba simba na comme ndenge zalaka que non bula les canisi ça qui non eza bonne l'idée est bonne ya ko sangisa ba ancien collègue na ye ko ça le logo moko ya bongo eza mabete vraiment ça l'idée moko vraiment à louer à applaudir et tant ka kanisi ko ça la bongo ben ça ba ancien collègue ya wenge musika maison mère ba ya ba ça la album dynastie et ça qui na cadre ko se soutenir quoi c'est-à-dire comme le combat les forts soutient les faibles et ça na cadre wana baninga bayo bazaki dispo bayaki entre autres Bill Clinton Mabiala et JDT Moulopwe Babindombe et Papi Kakol bazaki dispo bayaki et qui encore moi batebele bele o bazaki dispo o bazaki dispo roya bazalaki wana bayaki o pe bazaki pe dispoté et bayaki pété entre autres Lacoste héritier Watanabe azaka au fou moulin à disque na emi Ange Midemont et azaki pe na ba préparatif ma ramener belé tout consort yango salaka qui permettre ba po ba benga qui pété so peta msoufer rigolo la benga qui héritier Watanabe tang msoupa nga ka sikanga pe a canaliser tala pe moi canaliser na ye alinga pe ko yata msuko participer tellement ba benga pe héritier te ba solliciter payer te bon yango moni pe moyen pe misala te que no miya ko kotana kata projet batu o ba solliciter te zapete vous comprenez
c'est-à-dire voilà, c'est un peu ça. Et nettons baye basali pour le projet bana mai baye pour batia point loko et Bill Clinton en studio a boire qui Ranson. C'est-à-dire baye oh Théo Ranson au bois que les albums à Ranson. Les albums à Théo au bois à ndeni. Non, na ndenga bien passé le loso biso toza tozali, c'est grâce à Ranson le roi de la forêt. Oui, to yaki na musala na biso, mais muto ya zaki na lumière, o esali ke lumière na éclairer biso nyon surtout tozala ba o tozali, eza Ranson azalo kwa papa na biso musicalement. Ce que to sali loko to bois qui était toto dédicace attaquer tam sous to bengisi était toi ta ya ko participer mais dis-moi il y a ko dédicacer quand même bato mona que oui bah non bah ça quand même moins reconnaissant mais non kaki nani c'est le scram à lobby Bill Clinton avant abouaka Ranson fallait tout na faire rigola parce que projet zaki a fait rigola ya sali makamna ndenge na yemoko ya wana sali ke tam subongo ya sepela na ngote bagola pe babino album wana peza ya nani ya Ranson te donc nani faire rigola abouaka pe déjà nani Ranson na ba album belé les kawana o pe so abouaki était ça et lorote Bill avant zo likanisi wana abouaka il fallait atuna faire rigola. Projet eza à faire rigola. Voilà. Ranson aza papa na bango tout. Voilà. Musicalement. Ce qui lelo faire aza o azali, Bill aza o azali, Héritier aza o azali, Lacoste aza o azali, Kabosa aza o azali, Kingani Boaza o azali, c'est Ranson le roi de la forêt. Voilà. Faut pas nier. Au moins le mususu, yango moni bilo comme ça sont si artiste congolais sima, ya ko boudé sika o outi. Koluka kokotisa guerre na leader otam sur lelo ceux qui toyeba yo ceux qui lelo za oyo zali eza pona mutu wana eza grâce na oui oyaki na musala na yo musala siko mutu azaki na aura oya pesi ya luki lumière na ye et partager pour que yo pe ozala lelo omonana eza mutu wana quand même ata mutu papa za mabe mais papa za papa quel que soit ton niveau ni retraité papa na papa za papa lelo abimisi bino musicalement attaque soko yemba na barumba de jeunes oyemba ki na boye oyaki na wenge 4x4 oyemba na disque te comme ina suka bon wenge panzani pa boye pa Ranson le roi de la forêt lelo baye bayo ezaki na kata na kata ya wenge musique à maison mère oyemba pena boye bato bayebi ko oyembi bato yeke wa muto eza faire rigola c'est na kata wenge musique à maison mère o ezaki patron ezaki Ranson le roi de la forêt lelo ata Bill Clinton pa boire ata msu maître Christ soro ba kumba bo faya psalm 35 faya retourna faire rigola na boire maître Christ soro ba kumba bo faya nous d'abord faire bamanisa nzambe ya lion mokonza lion fona retourna faire bamanisa o que non et puis tout na faire rigola que non et soit na boire faire non et ça que Bill Clinton na cri na ye a sali a kotisi Ranson le roi de la forêt siko bango bamoni mabe oh non te ezali disque ya te tout consort et bon so mabe nini siko Bill Clinton abwaka batu il faut retourna faire que non pour ça projet na ye non yo apesi batu générique ya ngwana bossa la générique yo na muninga na yo bossa la générique parce que ya sali générique abandi que non et Grametre Luambo maki a dit yako yamba papa Lutumba na sentiment nyonso papa Lutumba lobaka e mokolo kokufa na Congo bakaki ko beta bakaki pe beta ki motuna ye bakata basalango monima to komi na dynastie ya bila zonsi papa Lutumba na animation iyo fela mama mwana liboso ye wana koma na ele padre oyami bale Bill Clinton akoma monseigneur d'Angbe oyami sato Jideta koma le roi Maki oyami nei soki kakola koma papa social oyami tano soki selo ya koma kwa mai je comprends c'est-à-dire abwaki baki babinda me banani tout abwaki baki bango tout voilà et loko on appelle ce soir to yoki que non Bill Clinton ayaki ayazonga la studio pour alongola partie libanga ya selo ya ko akoko fula selo yote bon on est en rabat tu lobela bona ebité soki et rose la bongo parce que tangu ba ya na studio ndiayi moi j'étais là j'ai eu la chance ya kofanda faire rigola zawana Bill Clinton et ye Serge Azawana et Babi Ndombe Azawana na zwa pena occasion pena na kati pena ya cabine na kati pena studio pena na kati na fanda ye Serge ayaka retard les jours wango ce qui otala émission tabatu na ye ba otindele ayaka retard Bill Clinton ça ça déjà ba témoin azaki déjà na ba mikambo bela ça ba témoin parce que autant il y a retard ne so linga kota mite bila lobino yo zela ngana za na simitu na sina bua ki ya sala ba témoin na za na simitu beje manda kutu to zalaka na ekutu ara libanda beje manda comprendre ça dit bila na ba simitu ya sala ba témoin yo za na kana mois 2012 zela ngana silita non na sala nini bo yo epe retard abo ça va yo mto za na ba simitu ça va silisa kasi zo aussi ça punga na kota vous comprenez c'est pour vous dire que non et c'est là qu'il y a un cadre et ambiance ya keno baza nani basangani lisusu pour ça le moko ya bien maintenant eux comme keno pokaka Bill Clinton
alobeli bolamu soit ya fali pourtant fali alobelaka bolamu tomonaka sika mutu alekaka te po alobaki non fali yuma to fali kiboye to fali complexé lelo Bill Clinton azongisa sincère alobaki fali mutu akoti internet na kati ya musique à Congo oyo a comprendre ngo déjà avec la vision d'aigle ya comprendre ngo déjà bien avant et lelo comme que non Bill Clinton va traiter ou va retraiter mais Bill Clinton azala Bill Clinton faut que souligner azala Bill Clinton ezaki pour un projet de dynastie vous comprenez. Bill Clinton a bimi à Kabwani les marqués Kabwani. Bill Clinton pas honorable ce manager naïe. A bengi sa Bill Clinton, ça dit Bill Clinton a yana kinyana tenalier. Il y a batu ba yebite. Bill Clinton a tika mikili ba il fallait ba yana faire nzela moko. Ba yo kana ba kuta na aéroport a yabo e faire azate. C'est ça les gars qui noté à comme on a mai normalement les équipes ba ya. C'est-à-dire il fallait ba ya. Ça dit ba ya na ya elongo mais Bill Clinton a ko kitaye moko. Bill Clinton a quitté Moutazwa, Bill Clinton a pied d'avion. C'était à l'époque général Oleko. A quitté parce que faire rigolo la boya. Oui, pour faire rigolo, il y a un projet que ça solo là déjà. Parce que ça déjà pour avoir signé contrat na quartier latin. Déjà mon état que non a quitté ba au salatam sur aussi manangote. C'est-à-dire faire déjà mimona qui a signé déjà contrat na latino moi ya tam sur aussi Mbappé. Mais Bill Clinton a quitté Moutazwa a pied d'avion au général Oleko. On a un commissaire provincial, il y a la police à ville provinciale qui à l'époque. À Bill Clinton a pied d'avion, il n'y a personne qui a une histoire. Vous comprenez, Bill Clinton a eu tout qu'on sort. Tobil a eu a bandit qui répété, Bill a signé contrat na Bracongo. Premier bon à Zoa, il y a contrat na Bracongo, son bela parent na Lupango. Na Belgique, direction Belgique en diagonale, na maison communale à Barumbu. Na direction Belgique, na avenue Kalembele, mais si je ne me trompe pas. Juste Kabamba, avenue Landaka. Bila sombela papa ina maman le pangu tilelo batso OK famille abi les akuna. Vous comprenez? À l'époque na parler ba lobby et baleka ki ba mbisa de 5e génération. Bila bandi ko répéter na lingwala. Après faire ayeko ya ayekin. On a ya sur ko rejoindre Bill Clinton. Bill Clinton a boya bi les samouraïs se fandi et c'est Sili akoyo boya go ya tikala. Donc mon discours faire ça les gars qui non assigné ka kota latino. Mais Bill Clinton a bandi déjà carrière faire ko la beta pas mutu. Aza travailleur et pas un moutou. Mais Bill Clinton comme déjà patron. Okay. Vous comprenez? Bill Clinton comme déjà patron. Et ça c'est que le lot ce qui dynastie et que Bill Clinton a participé sous terre, Nesco et Longoli Bill. Botika Bill Clinton a samsane, botika Bill Clinton se focaliser dans l'album non stress. Mbongo batu ya dynastie azongisa. Mbongo wana ebele wana est-ce qu'on rozongisa wana le bilan bananyo baba goloa. Ebela mbongo wana pena bila rozongisa ngo. Écoute, eza makambu, eso azongisa pesa mutu, ata mutu moko songo la pesa ke mbongo. Topo boaka e tango avec longo na projet vie ya keno, amoni ka ke ko simba soute pas yebi ba diffection na jeune bango. Comprendre? Comprends balobaka ndenge balobaka ye moko loba na nzemne aloba ke zela aloba ce que ye na loba yango c'est-à-dire c'est pour vous dire que non les lois ta ceux qui que non Bill Clinton a un projet de dynastie mbongo combien et ça sombela ngata nini mbongo ka mabanga après sombela ngata nini ezebele azongisa ngo ndeti mbongo ebele neti combien et c'est mbongo Bill Clinton a une dynastie c'est que les 4 à 5 000 dollars les 4 à 10 000 dollars na tona mabanga batabwa kaki babeleki eleki luwapi bango bazaki tango bato wa pesa mbongo eleki mais to mbongo lo bon c'est bon bayebi comment ezaka ba fanatique ba oloba na bango pourtant mususu bamoni ka keno poids lourd oyo alongwe na masolo déjà comme ndako sala mo ndisa mabe ezaki projet comment qui ezaki ya ba c'est ngem la maison mais to mona ke to komi bata quartier latin to moyo ka su boye na boye poste ça bon yemo za patron ya projet na ye parce que mutako ya ko pesa loi na projet les até yemo azo ça la projet na ye ndenge ezo yela ndenge mo kazo kanisa ndenge so la kina nzambe na ye na aussi la projet na ye. Vous comprenez? C'est un peu ça. Ils attaquent sur Bill Clinton ceux qui est projet yemo Bill Clinton la ba ki ngone émission confrère na Frank Sema di suka alobi ke non na longwe na projet wana ya dynastie ata faire abenga le sikoyo na koya susute parce que vie na yebi déjà bango to fanda na bango to zala na bango na maison mère to zali na faire ti na les marquis na yebi joueur na jeune je connais bien les joueurs avec son jeu na yebi jeune c'est comprendre thème de ce commis déjà boy c'est mieux que na se retirer na ngai est-ce que mon babi l'homme pris d'avoir le mois de loin. Déjà, Moni d'ailleurs déjà dans la musique, ça nini à se retirer na yé na projet.
eza projet ezaki babengaki eza teke no ndenge babengaki no bango tu bakomi lokwa bamisa faire egola non bamisa faire egola bazali ezalaki abenga basien collègue na ye mpo batia na maboko et tout basoutenir nde balobaka le fort soutient les faibles. Vous comprenez, c'est un peu ça. Yango bili ye moko lobaki naza lisusu na projet wana te na bato tu ya mabanga et tout ko so bayebi ke non mutu na biso bil azana isusu te ce qui passe après ça mabanga ba oyoka mabanga na bango na no stress mabanga na bango ezana kata na ezana album no stress. Voilà, c'est un peu ça. Mais toi qui c'est le scrum Bill Clinton a qui a fait ce qui mbote le matanga mama chala mwana aboya ki ko aboye a refusé mbote ya Bill Clinton en plein donc bazaki ki beta kana matanga aboyi ko zo mbote ya nani ya Bill Clinton. Donc ba yeko yamba ile mission lobi non ye aboye ki par rapport déjà à mon derrière moi la mai pour moi la mai ndeza na TV miso bata bimara lokwa yanke mais en soi za yakete ye Bill Clinton a yebi hein c'est le scrum a betaye na forme a betaye na ko yemba na ko boaka na maison mère a yebi ke ye aza danger ayebi ke ye aza danger donc yo ke lokwa bongo ou bien par rapport à comparaison ya nani ya c'est le scrum na Bill Clinton na maison mère nani pena bana ko peser makasi seno Zakari Mwamba. Bon, au moni c'est-à-dire elingo laxasco qui faiblicité ya Serge. C'est-à-dire Serge aza mutu moko aza mutu sa rata décollage, aza mutu ye pena faut pas payer trophée à Likunya Award. C'est quelqu'un qui a c'est-à-dire ça dit mutu a rata décollage moko boye, ça la comment na moi ni mo yaktikala ni musicien ya réseaux sociaux. Atikala musicien ya internet. Yende ngaza mo Serge sera fini falite na otali. Sera fandi pe, sera a fini falite na otala. Osati musicien atikala musicien ya réseaux sociaux. Atikala musicien et betara na internet iti. Pardon? Dans internet kala. Yo ki na bar nini to tambola ona ki sasa ya moto to fandi ya mo pe to bimi pe boye to salwe. Je m'en fous. Ezala ya réseaux sociaux. Yo ki ngo na bar nini. Oyo ki pe na pe bato obi na ngo. Bona ni yango to feta. To yi kaka formule 7. Mi ange mi de mon héritier ti le zo bunda nango formule 7 afali to ki yo ki yango. To ki pe no stress. Ya Bill Clinton nani jenegne elenga tombola ne to ki yango na mo bar bani ebeti. So yebisa nga yo wana to ki yango wapi. Presque yo ki to feta ki fête ya Prince Mbui Mwamba. Na parlé na résidence. Est-ce que tu bête qui a écoutez, il y a des gens qui sont sur internet. C'est-à-dire au moins Moutaza a un faible esprit. A faible esprit. Bill Clinton a affronté Kamutu. Aïe, à moni Moutunaye, mon amai, à Simbio, et au salut au boudé. Oh, papa, à bois qui est? Alors moi, on a été à Simbié. Yes, à Simbi téléphone à maman à TV, mais se répond à Yamoni qui a esprit. Ok, il y a danger. Ok, Bill Clinton a plus grand esprit que y est. Bibi azara esprit na média boye bien na batu boye tout mamana la diva na webisa yo elaxi e mama e bamba ki e tamsa bola ki ngi 12 awenge o ka moni teke e bambie na c'est pas niveau spirituel e bambie muta simbia ya affronter yo a simbio o sali le roi ndeti yo danger e bila tiki ya koti na ye. D'abord, on a le jour on a la terre, on a bébé capot, on a ça tellement tout le macolo. Ça dit Bill Gouta, ça dit à Kendarane pototé, à seulement micro qui est pototé. Moi ça dit muta télémaki. D'abord na stemai, na spé, na emakambutu. Ça dit toi y'a ce qu'on a maison mère. Toi y'a ce qu'on a maison mère. Toi y'a ce qu'on a maison mère. Serge na maison mère. Serge na maison mère. Moni Babi le fort soutient les faibles. Serge na maison mère, il était faible. Fort Isaac Bill Clinton. Bill Clinton soutient Nani Serge. Première générique, il y a intervention rapide. Bill Clinton a eu à Serge dans l'orchestre. Serge derrière na bandalungwa, ba flamme campaya et tant où ranson et tout comme ça et salama ba soka bango. Ceux qui ranson na mimona que non Serge a danger. Ba sur un animateur il y a danger, o ya repé sanga makambo. Mais il fallait de la forêt déjà banda déjà ba répétition. Ba toi répéter dans la samba na la tsali coloté. Mais tu vas répéter déjà dans la zamba, tu vas répéter déjà et tout. Où est-ce qu'on a tiré la route au coloté? Tant que Bill Clinton, Didier Galonge, Moukeba, Bill Clinton, Abeti la London, Abeti pas Jolino Kezola, Abouaka pas Jolino Kezola. Ils ont pas Bill Clinton. Où est-ce qu'on a Bill Clinton a bandi? Et c'est la où est-ce que oui, na minute qu'on a commis l'idée, minute qu'on a fait la bande de répétition.
ne mon esalaki pour Bill Clinton. Oh, ils ont rendu bongo. Bill Clinton a bois qui générique na ebité bato bolanda biso ba internet bolanda biso ce qui tembeto nini bo benga le roi de la forêt bosaka numéro na ye soit bo kota ni intervention rapide générique mo bimba de début jusqu'à fin c'est Bill Clinton qui yem ta bois kango ye Serge Azaki na kati wana sala ini Serge Azaki danger tango ba ki a danger a beta bila sala bois so ça boy omoni na wenga musique maison mère mona wenga musique maison mère c'était où ranson Bill Clinton flamme campaya na faire rigolo. Bango tout bazaka bato ba accompagner kaka pour mouvement senga fo mutu to la première fois zala deuxième fois zala il faut boy. C'est na maison mère zaki we ranson ata soki bato to bakendaka soki Bill na zala ki na faire na flamme campaya na flamme campaya na flamme campaya we ranson obeta ndule a robinisa bato a sepel sabato. Vous comprenez? Servant moteur ya wenga musique maison mais c'était Bill Clinton. Tout le monde disait Bill Clinton il était fort na wenge musique maison mais Serge il était faible. Maman, kolata ou pas, yokana biso kolata ya kokedi kota mudungu. Ya kokeko defa. Ba vie wa uti poto yokezo alamba, leta yozo ke no tongo 5 heures okati pongi, okekanga vie mo uti mikili pope so lambo lata, oya après ozongisa. Na moment na Bill Clinton azako fanda zo boule, krini na rosala, eloko ni na rosala, nini bo rosala. Vous comprenez? Yosko Bill Clinton azaki mutoyo, elamba ou lamba te ya talati sengle. Atalati kilo ta bimé sika bogi ba bagangi yo lati no ba yamba moto na yo lati ba o soki ba Thierry Mugler o lati so ba nini mais Bill Clinton so atalati sengla pamba tala kilo abimi bo buba tutu. Vous comprenez? Bill Clinton a soutenu moi mbalo wana Serge a eu combien de suspensions na kata Wenge o yebi la côté là pourquoi na ba clip belé ba générique abouaki amena clip azate mais Bill Clinton na clip va apparaître parce que ça il roi mongol. C'était comme Mongol, Moro Boyema, Bétala Missuminene. Vous savez, Moutouma m'a bé sur Obibi sa clip. Mongol? Oui, il était comme Mongol. Serge a monté Balta ou Rabano Tsen va clipiter. Mais Abouaki n'a pas générique Wana. Mais n'a pas clip Azate. Pourquoi? C'était pour vous dire que non, après Alobakeno, pour Ayaki Azalaki Pembe, Azalaki Nini, où est Ranson Mouyaka, Moutabandundu, Bill Clinton Moulouba. Il y a un Équateur. C'est quoi Bill Clinton? Avec un privilège mingi. Privilège pas pourquoi? Kasi pose Moussala Kassit. Par rapport à hier. Moussala Kassit Bill Clinton des salles qui va privilégier Bill Clinton. Aujourd'hui Bill Clinton il est copié et comme il n'a pas orchestre tout faut bazana Bill Clinton na bango. Lui-même il sait. Et orchestre c'est tout na Congo comme il faut bazana Bill Clinton na bino. Bill Clinton a marqué dépose Bill Clinton ça dit à sali cachot le batu tout. Au orchestre bosso voit qui voit le habilité ne générique ne rebétate. Tout le monde le sait. Il donne animateur ya Ferro comme l'équipe. Yomo tozo luka kutu. Ozo luka ya koluka. Yozo luka. Bill Clinton aya longola école à kaloudisme. Bill Clinton a longoli école à kaloudisme afandi ça qui le vingtaine d'années. Oh Bill Clinton copié même na Talibanda. Déjà en animation Afrique, ti le muta conquérir Bill Azate jusqu'à présent. Moutaya Rabeta Bilazate Tilelo. Atika Mississa Borkes et tout, faut qu'il bille les ala. Ou après Moutozo Boiramo, Moutozo Boir après mais mais faut qu'il bille les ala. Pour venir dans ma quartier, là, tout le monde qui va kérosène. Au sati qui bille. Ok, kuna na vive la musique. Au sati, al pati le boulantou la zana, pour bazui bisikiti, des écolés. Au sati, qui bille. Au son point, Bill Clinton a marqué partout. Partout, dans l'orchestre, c'est tout Bill. Critique pays vie, j'ai ça qui poille, caché. Ça dit au moins que Bill, même quand Moutou j'ai ça, c'est du Bill. C'est du Bill Clinton. Bon, on la disconvient pas, mais c'est non, il y a un lobby, il y a un lobby, est-ce qu'il y a un expliqué? Est-ce que Bill Clinton a tant coûté à Luka Bambolata, qui est dans le côté Moudungu? Yes, il est mieux placé au côté de mon bandal, il est mieux placé au côté de Moudungu, côté de Fabilamba, pas bien, Bamonaya, Sali Tapage, Badine après le lobby à Zonti Lambabat. À quel effet lamba pour ça la tapage banil pour aller dans un concert Tony Boé alors occasion c'est lamba Bill les aki pour lamba Bill Clinton a tambo na carrière cher na maison mais collègue bango tout Ferrari à l'époque Bill a tambo na Ferrari à l'époque de wenga musique la maison mère bana wenge bayebi yes Serge Rolobake yi a beta Bill ce ka sala di c'est na nini Bill Clinton il était fort prêt revenir. Yokutu Bill Rokuta yo déjà au sein de la wenge musique maison mais à bois qui intervention rapide banditi suka yemoko batata batate maman mboko zuka bula mboko uteka
Bill aye kokuta Serge na kata wenge. Bill Clinton aye kokuta Serge na kata wenge. Wana we ransona na bandiko ya ba répétition na maison mère te ina na la zamba te. Tant amoni Bill abi voilà. Voilà, mutu pena nazaki na posa yeyo. Et Bill Clinton lelo a changé à donner par longo l'école à caloudisme. Faut pas voler la face. Bill Clinton n'est pas de n'importe qui. Il a marqué l'histoire. Comme il a chanté en français depuis déjà. Aussi Moutazaki n'a pas ligné mon robot. Moutazaki déjà na vision. Aïe la lignée mon robot rokende. Banzela. Oh peut-être sous musique au Bill Clinton bande ko yemba eko ko c'est-à-dire au tali wenge à 4x4 bande sur oyo kata banzela ya musique au Bill Clinton na noté. Bill Clinton yemba ba kuweru manu gurenu manu na osati yaki wenge te. Bill Clinton a yembi ba sans papier dit créer le monde n'est pas trop compliqué. Osati Bill Clinton akei na mboka moko boye ayekoli ki Wolof azuango atuni soke lexinini azwa salango na cri ayo salango na cri miromine anfuna karo na comment tu t'appelles ton nom moi je vais chanter ton nom ça dit Bill Clinton la salle roi ezaki na partir l'obité a roboka ngunyo sauter azwa pesi Serge pour ande ko soutenir Serge ezaki faible. Après si Serge parti, il fallait voir Serge a quoi prononcer en côté na ki munokwana ki Wolof a quoi prononcer en côté a boire nanani 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 na comment tu t'appelles moi je vais chanter ton zopon a quoi boire ki Wolof wana te Elia yesiko yango moneka tina na kata studio ateka nanani nanani nanana OK zalaka na nani na soki Bill so tele mission do you asala nenga expliquer yango oyo kapena ke bila pesa pela parti moi na mai yo so parti oyo ngana ko boire ngo nyosu tout aki mutaki na souci ya ye c'est mutaki fort au benda yo so faible et aujourd'hui Serge atika ya pe na fin pe na TV et ça dit azolo baba boba azo raconter ba conneries et les gens peuvent avoir croire na ye tamsu bana lelo tamsu ba mona kina ba croire na ye lelo mais bateau ba yebi histoire na bateau mo maison ba batala ba oseka quand même Serge faut quand même aye ko zo souffler tant Bill bakei bakesa la les marquer nesika Serge aye ko zo souffler ya komona kena ko mi le roi titulaire soka zaki fort manga ba zo kaka we ranso nga zo kaka animateur moko ayaki na cacher ko ya Bill ko kene bango mi baleka ba fandi ba zonga sika identité wana mais pourquoi zo ba brigade azule baba de Mukuse ba roi David aye ko zule ba prince d'Angola ba aye ko zule baba nani baba Diego yem tazaki fort tala ba animateur ebele ba roya abwa kana ba animateur wana tout yem to aki fort mais il fallait que bazulu ka kene wana ko ya na identité Bill abwa le roi Bill botika la identité ne fanda kaka mais tu avais reçu le tabac animateur rebelle. C'est pour vous dire que tu étais faible. Ça se montre. Même les gens, que oui, histoire Venezuela Ngoyo. Même il est resté misère aux réseaux sociaux. Afin de dire que il soit fini falité yé. C'est soit fini falité yé sanga. Na otala. Tu n'as pas besoin de l'élo. Na besoin de l'élo. Soit fini falité n'engazana. Na besoin de l'élo. Muto kuta finga kali la gete banda lotilobi. Muto le la finga wana o le la fanda azo pe abenge mwana maya makelele wana mwana wana ya maya maketa ta ke impolitesse comme mutu mo za na arrogance mo ya kindoki. Il peut être même sorcier. Serge peut être même sorcier. O sati mutu mo arrogance mo ya kindoki. Mutu asunga yo. Olongwe maison mère. Passeport no etikali. Bakanga o passeport. O lelo le mona mai fali kaka fali wono lelo azo fanda ko finga ka ye ko traiter na ndenge to ko traiter. Fali wana il a aidé. A aidé fali pour pas ye au sali disque na yo. Aye ko yemba na disque na studio, apesi yo bilamba, apesi yo mbonga futi ba séance ya studio. Apesi bilamba ba sali clip fallait futi clip wana financer clip wana. C'est pour vous dire que oh, maman chérie, la diva, tout ce que je parle, Yemoro, il est témoin. Lui-même Serge, il est témoin. Lui-même Serge, n'a pas tout naïe, entourage, tout va zala wana, ba yebi mamna osula. Serge, il est témoin. Attends, le lois à la Rwanda, ça va à côté, bah, connerie, afin il parle de n'importe quoi, bah, tu vas bouler danger, et ce que tout comme ça. Mais Mouto, le lois, comme au final, aïe a financé studio, oui. Azaki Moutaz, il y a Wenge Musique Maison, mais à ben à faire pour bailler la première disque, faire un pandémie Roya. Et après, moment donné, papa pour faire épouser la jour, on fait ben à faire à Boya Roya. Ben à faire à Boya Royamba.
aye ko contacter Fali Fali mutu na nga ya bandal to ya bana bandal et tout to yebana déjà et consort et tout Fali pour patali qui était massa na nga ya bandal moi na bandal et tout to se soutenir na ko tie poids on a Fali déjà zo pela on a droit chemin déjà qui ndoki déjà actionnaire de belles mélodies qui ndoki Fali déjà zo pumwe déjà zo kende mais ya azo peso bilamba peso na mbongo futi séance à studio pe bo sali clip na mbongo fala futi atemi tukana ye bo saleli yango clip et après le loi comment a comme ça Fali ennemi na ye a comme ça mutu sali fallait comme le coin ndeti c'est-à-dire esika ya poubelle na ye quoi o akoyo ko bwa ka bosoto c'est Fali depuis bena fanda na TV et c'est Fali autant calculer niveau fala za lelo Serge pas comme na niveau fala za tam suite au kota mabele ti penza ba kozwa molimo na okenda faire OK lufe lu tam so comme na niveau fala za lelo vous comprenez alors comme na niveau fala za te aujourd'hui fala muninga nete banda le otilobi sur le plan artistique aza muninga na yete na niveau ma muto muninga nete yango moni fala na tanku to calculer te litutu.com ça dit ka kipaka kokolo ka yemoko Serge aye abani kotonga héritier ka héritier na motema bolamu na bolamu osala payer ye pas zo a comment tenga oh aya comment kotonga héritier ça zo PC mutuka na ye Mercedes na ye wana asali clip aye boye azotambola na kara héritier wana héritier PC kara azotambola ngo ba séjour tout aya ka premier poto aye tanga zwi mukanda premier poto aya ka ye moko wana abani kotonga héritier ka ye moko wana a diaboliser pour pas ben héritier te na projet dynastie tout ça yem taso ndire et faire une erreur les gens ne savent pas c'est lui qui il est en train de nuire faire école en erreur nuire faire école en erreur les lorsque bilo biki roya na souté à cause ça qui to ba misa faire école te to yaki pour mona mai projet mona mai to ya to tia poids to ye poto tia poids et zeningo ba tekelo to za ba faible to zangi makambo osala ne yango to yeto to comme le roi dynastie comme le roi ndetse sika to kozula mbongo toni non Bill Clinton a tongi bandaku na carrière solo na ye comprendre asombeli tata mama lupangu na carrière solo zopan Bill azawa azali lelo na carrière solo faut pas voir la face comprendre lelo pena Serge azwa pena terre au fan dako ça dit nenga azabon ye pena faut pas payer trophée à Likunya Award c'est quelqu'un qui a azana osati ressentiment azana un numéro na motema na ye t'as pas l'idée Likunya Award il faut pas payer trophée à Likunya Award parce que Moutouma, il y a tiré les ministères réseaux sociaux. Il est resté ministère réseaux sociaux. En attendant que tout est Serge Azana, ça dit, papa, l'État va avancer. Il y a Zana pour nous. Il y a TV sur la TV. Sur la émission, sur l'autopakala. Fin de fait, il faut finir Fali. Jamais reçu l'émission 30 minutes normale, 40 minutes, 1 heure de temps, Mobimba. À l'obéli Makamuna, yé pour la carrière. Arofo afinga Fali. Tout bien non makambo ya ye na Fali yango. Fala sala ye bolamu apesa ye ba mituka bilamba ba mbongo afuta ba studio et tout. Est-ce que na sewana po ya akoma tina niveau ya oleka so aleki chaque émission eleka afinga Fali. Est-ce que ça le monter leka na sewana o Fali pupa asala ye yango na c'est le scrum akoma na niveau ya kofinga ka Fali boy. Asenga Fali pupa role na ça na clip. Fali pour pas na makambo pe ayi na ngwa bino ngamo fana sela ngo pe clip mais zela no ngana sela comment fait-il loka muninga asombi moi dans la projet sela ngo clip mais yosko devant sela yo sela ngo clip après hier ça na après abino te na clip ngamo no sela ngo clip et tout comme ça et après ne to yeba ne to sala et sika kangisi la et sika problème banda wana eloka muninga ye moko osati mutu moi na motema mabeli kundu même baba beba na trésor pour tout ya gaga trésor pour tout et à gaga. Kasi pour la carrière ya moko boye makamba carrière moko boye et tout et pour tout il fallait mutumo nga te ka carrière moko boye pour tout il fallait so mango pour tout ne misene c'est pour ta so makango déjà parce que ya senga ki posa na ngo clip so pe pour tout so ndeni ngo wana akangisa pe pour tout ennemi ba be bana pe na pour tout na mamba car asenga sala ngo clip ye ka senga raba asela ngo clip ya senga raba car osati mutu moko boye azana mutema mabe azana likunya moko na kati na ye t'as pas l'idée yo mutu bongo a évoluer ndeni atikene ka musicien mo beka finga batu sala banzembo ya ko finga batu ya ko critiquer ya ko toka et c'est batu ba super terre landango po ba yebikino ba fingi afingi Fali pupa o ale kombe o Fali asali yebisanga abeta asala no bilan na ye moi je fais bilan ya Fali pupa aujourd'hui il y a 2000 hier asala bilan na ye il y a 2022 asala bilan na ko banda 1er janvier 2023
profiter de l'occasion au salon bilan il y a Fali Poupa 2022. Je ne suis pas journaliste et Fali Poupa ni moi je suis au milieu du village. Il faut faire des choses, il faut tout ça l'analyse aboutir. Voilà. Non que l'analyse moi c'est bidon parce qu'il y a certaines bamsou bazo comprendre il faut que la musa bango otumbi la muki. Par rapport à l'invitation, il y a des consorts et tout ça. Voilà. Bilan a Fali Poupa. Voilà. 2022. Fali Poupa jouer 59 concerts. Pardon? 59 concerts en 2022. Ok. 59 concerts en 2022. Oh, Fali Poupa jouer. Et chaud. Tobandi. Na janvier, le 1er janvier. Concert VIP à Betaki na Noum Hôtel Abidjan. Okay. Plateau. Le 8 janvier. À Robeta au Palais des Sports de Yaoundé. Okay. Quand en janvier 2022. Le 9 Ezaki ouverti à Cannes 2021 na stade de Lembe na Cameroun. C'est-à-dire artiste et musicien première dame azoma tikita na nzembo ya amour. Zopa ti lelo aloba ke non soki ngaite na place na nga baluka de bon ti lelo de bon matin. Voilà. De bon wana ti lelo bimate. Première dame azoma tikita côté kaze. Azoma tikita ta première dame au fin na président mais première dame oki à mort à perte de contrôle azuma tikita première dame tellement. C'est-à-dire oh Serge Rosa la tête amso ti okota sama belo ke lufelu. Alors ça la tête ouverti ya Cannes. Toye na ouverture à Cannes quand le même 9 janvier on a showcase au Kachos Club VIP de Yaoundé. Après prestation neba tu a Total Énergie sponsor et sponsorisera Kanouana. Neba bengisa ki a repressé après kaka na stade de Marty ouverture à Cannes ayeko ça la showcase na kata boîte oyo ezabongo ça qui showcase au Kachos Club VIP de Yaoundé. Voilà. Le 13 janvier, concert privé Total Énergie à Yaoundé. Au concert privé, il y a Total Énergie. Après ça, là, showcase na boîte na VIP après avoir ouverture à Cannes. Le 13 janvier, il y a un concert privé à Total Énergie qui est sponsor. Tu vois, en février, le 5 février, concert privé na Romeo Golf en Kinshasa. Le 19 février, concert privé na Venice Hotel à Kinshasa. Le 22 février, invité inauguration stade Abdallah Ouadé na Sénégal. Après avoir balobaki non Mutunae Mastanae David Monso pito Mastanae nani Samuel Eto'o akwa komi président ya nini kuna ya nini kuna yene mutabengisa kie siko na ouverture ya stade Abdallah Ouadé na Sénégal. Oya kutana na deux grands présidents d'Afrique. Paul Kagame na président Macky Sall. So yebisanga kuna so ezaki nani susu. Kuna so ezaki nani susu kuna. Oya zaki camarade na ya bengisaki na nini wana. On négocier comment ça veut dire dans Cameroun kuna on négocier. On négocier nini. Eza Fali pour aza oya zala le miroir ya musique africaine. Fali pour il est aza miroir ya musique africaine. O lelo azo sala musala ezo monana. Non qu'il y a koloba kolazata ya koloba belé mais musala mukie. Tu parles trop mais boulot mukie. Tu es toujours là pour insulter les gens. Tolongo wana. Le 27 prestation na Union africaine Expo 2020 na Dubaï. Okay. Wana le 27 toye na mars. Le 11 na le 13 invité na fondation Chile si c'est Off Africa na Côte d'Ivoire. Azaki invité le 11 et le 13. Le 9 avril, concert privé en Kinshasa. Tolongo wana. Wana to esko na main. Le main le 24, concert privé à Kinshasa na Kin Plaza. Na Kin Plaza. Rotana na Kin Plaza. On est acquis le 24 mai. Na juin, le 4 juin, concert stade municipal Luanda, Angola. Abetaye le 4 juin, na municipal et le stade municipal il y a Luanda. Le 5 juin, concert il y a grand public na Soyo, Angola. Okay. Le 24 juin, concert au festival Couleur Café na Belgique. Couleur Café na Belgique. Le 25 juin, concert na salle Métropole
Lausanne na Suisse. Wana ezaki le 25. Toye na juillet, le 1er juillet. Concert Willy Brandt Willy Brandt Hall na Francu, si c'est Allemagne comme ça, na Allemagne. Abete concert en Allemagne, le 1er janvier. Le 10 janvier, show au Caire 54 na Paris. Oh, babeng ça ba basketteur et tout. Ayaki après staki na Caire 54 na Paris. Oh, babeng ça ba star ya monde, ba star pene ya monde. Fali pour pas la kiwana. Na yebte so Serge awa okota wapi ya ozokunzela e ba ndeni ba yebi non te. Ozokunzela ndeni. Tolongo wana. Le 17 juillet, concert na Amsterdam. Abete na Amsterdam, na Pays-Bas. Vous comprenez? Au moins, bilan et artistes et musiciens. 59 concerts. Si on peut pas te côté, non seulement Mboyo, la recherche, c'est que les journalistes, c'est documenté. Il faut que tout ça, les recherches, pour Européens, ça va être information. Et ça, c'est que nous avons fait. On a surtout tout le 23 janvier. Le 23 janvier, le Franco Folie de Spa. Le Franco Folie de Spa na Spa, na Belgique. Le 29 juillet, concert live na Pointe-Noire, République du Congo. Le 30 juillet, concert live na Brazzaville, République du Congo. Le 29 juillet, concert live na Pointe-Noire, Soussou, Azongil Soussouana. Le 31 juillet, showcase privilège club, showcase privilège club na Brazzaville, na République du Congo. Tu es na mois d'août. Le 1er août, showcase na l'Nirvan, le Nivervan club na Brazzaville. Le Nivervan club na Brazzaville. Wana Congo na Congo, République du Congo. Le 2 août, showcase na MFOA Club Brazzaville, MFOA Club Brazzaville, Kakuna na Congo Brazzaville. Le 23, playback na mariage ya Liliane. Playback na mariage ya Liliane. Vous comprenez? Et carême na France. Le 27 août, concert Sumé Fest 2022, Magistère. Le 28, concert UP Festival 2022 na Allemagne, oui, na Allemagne. Le 31 août, au théâtre Raltou na Montréal, na Canada. C'est-à-dire mois d'août. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que non, le loto kitiawa, tu es le août, tu es en septembre. Ba concert ya ki yele na septembre. Na sauté na boko tanga tanga ba date ya septembre. Tu es septembre, tu es octobre. Octobre, ezaki concert historique. Pour clore kaka wana na fandi wana, tu es sur un concert historique. Pour clore concert historique. Oh lelo babato congolais ça soko sali succès na kisasa au sali succès ata bazo yoko par-ci par là soko betista de martyrs té ça dit aux athées. Et concert historique le 29 octobre c'était au stade des martyrs. Quand Nenga Lobaka a retourné au stade des martyrs, vous avez vu les images parlent dans ma place. Tout le monde était content. Oh ça dit il y a un concert historique. Oh, le lobby, si ma lobby, après 10 ans, après 20 ans, tu remets ma solo, que non, voilà, c'était bien passé, le conseil de Fali pour pas. C'est-à-dire, c'est pour un conseil historique. Oh, le lobby, aya zong ici, ba vie, ya wenge, ba redémarrer. Ba beta qui, na nombre mot, ça qui n'a normal. Ya ba vie parce que, autre temps, autre merde, ba vie, ba ça sous les époques na bangote, mais ba vie, ba ça peut ba top, ba ça peut ba histoire. Oh, peut ba marquer, peut ba histoire na bango, faut que chapeau ba. Voilà. Comprendre basali ba histoire na bango mais tant ba se réunir ba se réconcilier et tout et consort basali ni na bango basali concert na bango zaki nango normal concert better mais ça qui plein ya nengete mais soit après hier ay ko sala ko plein ya bango plein oh ba vie basala ya bango na bango mutu na mutu sala ba plein ndenge yepe ko sala plein wana vous comprenez c'est-à-dire le terre au fond de bando critiquer au bando finga mutu akipa ko tana tanku to calculer te banda lo tilobi okutu tinza ma ko benga yo okendaka na lufelu
to éviter ceux qui comme à niveau ya mutuana. Vous comprenez? C'est pour vous dire que non, parce que faut parler des choses, faut éclaircir l'opinion. Bato Bolanda, bato balinga la bonne musique. Bana te ba querelle te, bana tante le kanate faut finga mutu moko boy. Bana tante ba yoka ko finga na yo ma finga na yo, ils ont pas besoin. Bana taper ça message à makamu na yo, ni nos autres sala promotion blog na yo, non que tu passes à la télé pour parler de n'importe quoi, insulter des gens, tu te montres comme si aux alliés aux côté côté stabilité moins. Vous comprenez? Le long mouton zolo bako ya les cahiers ceux qui ni Bill Clinton il est stable. C'est un homme marié, un père de famille. Il vit avec ses enfants à la maison et sa femme. Azala ba belle famille. Azala ba neveu, azala ba nièce. Azala ba leki, azala ba grand frère, azala maman. Ope ba ota ila moi na bango. Mais quand tu passes à la télé pour dire n'importe quoi, traiter la personne comme si yoku tam sur éviter l'instabilité, moins rien. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Passons à autre chose. Il ne fallait pas péter le stade de Marseille. Ceux qui ont retourné le stade de Marseille, ni Tembépé, ni passons à autre chose. 2023, il y aura Makama. En 2023. Vraiment, en 2023, il y aura Makama Royal en 2023. Là, je dis un grand merci à Sami Mikobi Peke depuis Nairobi. Pourquoi pas à celui qu'on appelle Riti Bof à la Taylor. Je dis un grand merci aussi à Théo Zambrota, le président. Pourquoi pas à DJ CDD. Hein? Je dis aussi un grand merci à Vini. On a vraiment la SA55. On a vraiment Sorozawa, Nozamo Bimba. J'en profite pour appeler ça joyeux anniversaire à DJ CDD. Ok. Ça fait anniversaire, joyeux anniversaire mon frère. DJ CDD. Bien unité centrale. Le meilleur DJ du moment. Toujours. DJ CDD, vraiment, joyeux anniversaire Nayo. Parlons de Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, qui est à Stade de Martyr le 25 décembre. Pour notre concert, il est ouais, concert, il est très bien. Héritier Watanabe, concert, il est très bien. Il y a certains qui analysent, il y a qui critiquer, il y a qui seka, il y a qui n'importe quoi. Sur le conseil Héritier Watanabe, quand même, c'est quelqu'un à féliciter. Et Gokato, tu as été Stranos à la Pulga. Tour de contrôle, tu es un homme, je te félicite. Moi, je te félicite, ton frère. Et ton papa aussi, tu le sais très bien. Et Wakou et Toumash, je te félicite. Coup de chapeau. 7 ans en carrière solo, 2 albums. Et tu as osé affronter Stade de Martyr. Et c'est quelqu'un déjà c'est vraiment félicitations, bravo, encore une fois de plus. Et ce n'est pas grave. Et tu es un homme, tu as fait un très bon concert. Moi j'étais là, tout ça au fou et moulin pour la promotion, pour la réussite totale de l'événement. Et bayaki. Et le concert est très bien, tu as bien chanté, vraiment la team Wata Mobimba, la team Mobimba, c'était vraiment au fou au moulin, qui vraiment déterminé pour repasser les meilleurs Nabango. Et voilà, on a écouté presque la chanson, presque belé ami Ange Midemon. Et tout ça, terre koyo kango bat savouraki et vraiment tu as capé betamaki quand on est baki, tu as vraiment et yembamaki vraiment félicitations. Big up à vous et Gogato tu as été Stranos on a dit que 2023 et il y aura aussi quelque chose aux préparé pour na kozonga les sous na Stade de Martyr. Stade de Martyr ils étaient qu'à sur beti mbala moko ici les au fan du non. Le fait que tant qu'on makambozo ya album ils beta ils ont un succès et rien n'empêche pour oyal sur ozonga les sous na Stade de Martyr. Tant sous ba règle salamaki na oya le 25, tant sous na le 23 et plutôt en 2023 et Torobongisa Toroyeba côté Bafa Ezala qui pour nous toujours réciter Ezala toujours total. Vraiment, félicitations Héritier Gogato Tembe. Concert s'était très bien passé et voilà. Voilà, félicitations à Costa Nostra et à Tembe. Donc, félicitations pour notre concert. Tout le monde a que le 1er janvier dans Luanda. Mais tant que Netolo Baboye, Fabrikas à Luanda, il n'est pas en Luanda. Mais Batubayaki Koyamba, Fabrikas est commis sur les chambres comme Koyamba. On le Bayamba, Fabrikas est commis héritier. Héritier, bon, je n'ai pas compris. Et là, on y est ça la main à Katouana. Héritier, il y a héritier, il y a Mbiaka Fabrice depuis Maison Mère. À Konzaba Fabrice, il m'a tapé ça, puis il directive. À cela qui est non, après ça m'a opportunité qui peut pas yemba pas yembi ça peut pas misu magé ba misu ebele peut pas ignorer na bango ngo héritier zaki cerveau moteur ya wenge musique maison mais pour temps après départ
yaba ferré ba bill ba nani et tout consort et héritier mutatikala pena comme cerveau moteur ya wenge musique à maison mère. Faut pas voiler la face et azaki muto pena azaki na mot d'ordre azaki na poste été sali chef d'orchestre c'était Kakol il azaki na poste été mais azaki cerveau moteur ya wenge musique à maison mère azaki lito ya wera so lobby boy wera yoka et voilà et yango yemo ba faut pas comparer ba ko se melinga na ba na bona ba tumususu quoi. Voilà, et bon, mon aki, aïe, mais héritier. C'est pour vous dire que non, tout est différence, il y en a quoi. Héritier a montré de quoi il est capable, il a montré de quoi il est héritier, et de quoi il est ce qu'il est. Et vraiment, voilà, c'est un peu ça. Héritier a montré de quoi il est. Tout est lié, nan bien affilé à tout ce que papa n'a Fabregas par rapport à Pierre Kawasali na Luanda. Est-ce que pour nous, ils ont ma bé ou bien ils ont ma lame? N'a pas été conflit en moi baromi balezara par rapport à Nini. Bon, Fabregas c'est pas ce gars, c'est gars tant où à hauteur au bêta en Atlantique, au première fois bêta qu'ils ont plein et deuxième fois, ça là qui ça là qui. C'est pas ce gars yango Monica qui est voilà. Azong sika oya ça là qui. Yango bi otolo na ga yango ga to buka ga quoi. C'est-à-dire oloni manga orobuka manga, jamais oloni manga okebuka avocat. Jamais zala. C'est-à-dire oloni manga orobuka manga, oloni avocat orobuka avocat. Voilà yango ya lona ki et pas bina filet trangeta les grands maîtres miko ba benga les grands maîtres. Marteau piqueur. Là j'ai profité de cette occasion de saluer Jires Malele. Jires Malele. Vraiment on te salue vraiment. OK. Ouais, voilà, c'est un peu ça yango. Et à ce qui n'a pour passer qui est. Voilà. Voilà, à ce qui n'a pas passé qui est. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je sais pas, mon boss mot de la fin. On peut s'appeler Yombo Tenarit Mambo Kaka Ndenge Kendaka. Vraiment merci beaucoup Sandrine Bamana, merci et n'a pas abonné surtout à Tumba TV officiel. C'est le premier numéro, première émission et allez je dire il y a 2023. Vraiment on a vraiment beau ça la confiance dans Tumba TV officiel et tout ce que j'ai parlé il y a certaines personnes et les ébango tout ça battu. Tout ça battu et tout ça va parfaité mais il y a mon cas Jésus-Christ à l'objet de Jean 21 soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Comment nous allons devenir parfaits ou parfaits juste en suivant les chemins de Christ Jésus et tout ce que j'avais de parler il y a certaines personnes au bazar leusé et vraiment et tout ça battu mais il faut que éclaircir battu faut taper mutu na mutu na esika na ye faut vraiment éclaircir ta mutu na esika na ye comme mutaye be esika zali noke mutu moko zalaka toujours wana ko finga ko insulter ko boma baninga aussi lo tayo moko faut sala otala nanu oyo zali o sala nanu carrière na yo no toi tu es là toujours pour insulter vraiment merci na batutu vous a toujours continué sa confiance merci na Monique Kassi Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises balobi changeons makala changeons makala avec Monique Kassi Momo Kassi au balobi Soso ya Mboka Monique Kassi vraiment merci beaucoup déjà et le 17 janvier bana makala nyon surtout bako accompagner Monique Kassi pour akende ko s'enrôler vraiment tozala wana pour na soutenir merci beaucoup et na honorable Arnaud Diwaku maire Venayo merci na Joyce Mafuala motema bata mama Fleur Elengis na kata Belgique wana malgré mais bon chose à te comprendre quoi te comprendre vraiment ba meilleur V et ba meilleur V na batutu vous a toujours soutenir biso vous a toujours au fou et moulin pour nous retirer moi un pas moi vous a soutenir biso moralement spirituellement et physiquement ainsi que financièrement moi merci na bino tout vous a toujours au fou et moulin merci encore fait le plus c'est na abbé père Jacques Keboke vraiment merci beaucoup abbé Charles Abbé Jacques Keboke vraiment merci beaucoup pour notre soutien sur le plan spirituel vraiment ça toujours nos faux moulin au sabbat prière pour que Nzamba sunga 2023 oyo tobetali solo mususu ya Tumba TV officiel merci vraiment na grande équipe au bena tous toujours nos faux moulin merci na Serge Lokondo bozaki toujours wana merci na Kelingole la motema Patrick Miss Andero André na Montréal Kelingole la motema Patrick Miss meilleur V na yo meilleur V na Rosimi Gouvangi Barbi Rosimi Kouvangi véritablement social là où repose le cœur de Kovo na kata Atlanta wana vraiment ningo au soutenir biso vraiment merci beaucoup na ebike ezamba liboso te zape mbala sukate ezamba liboso mais ozala mbala
ya suka te vraiment Rosimi Kouvangi merci na soutien na yo merci na Shinyong Lutondo merci na Pyongan Princesse Lutondo merci na Vianel Mbumba Elegantisme merci na Judith Mwipata motema batu ya Serge Mbo depuis 001 Judith Mwipata merci beaucoup na maman Juste ma vidéo la maman de RGRL merci encore fait de plus na les vrais tous des Akari Mwamba grâce Djunga de Paris la maman de Kylian Mbaye Dario Kimpanga garçon Schengen Dario Kimpanga garçon chez na yemoko mpaka René Mbaki c'est-à-dire silence pena botikali silence vraiment bozo kanate et vraiment ba merveille na bino et merveille année ya sika makambo ya sika to changer pe ba izaleli to changer pe ba comportement et to tika ba promesse ya lokuta ça doit promettre mutu après au réaliser te et au tikali pe bongo to tikango to changer pena 2023 to changer aux apprêter ko promettre mutu te c'est tant aux apprêter ko promettre mutu te ça dit tant qu'on comme on dit qu'il n'a pas prêt pour na sunga mutu au peut quand même payer à ça la rappel que non moi bah dédicace ça la rappel moi bien et ça la bien vraiment merci beaucoup na batutu et merci na Sandrine Bamana la diva bah c'est la Thaïlande on bosse à tête Dadie Mondo Kolo Yoji motema batu Sandrine Bamana Karine Bamana motema batu Karine Bamana Dadie Mondo Kolo Yoji na ebike et comme la rayo mais mon kolo réagir et ça liso mususu na ebi merci beaucoup na maman Karine Bamana vraiment merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci Nabilon. C'est vraiment une occasion à Rolanda Bisso analyse il y a l'élo donc dans les émissions et il y a Néo 2023. Bonne année Nabilon tout ce qu'il y a de partout. Pourquoi pas ingénieur fiscal là, ingénieur fiscal là. Papa na bébé Aziza, Kalala bébé pro. Papa ingénieur fiscal à la montée ma batu ya manasi pourquoi pas excellence junior Tonda babi moto moko bien makasi merci biso tout vraiment bolanda ki biso de partout bo continuer ko liker ko s'abonner ko sala biso ki tour makasi 2023 yango donc boza la razala wana vraiment pour nous soutenir biso sans bino mobulu makasi merci na Serge Lokondo azalaki wana vraiment na sima caméra sur mode ba image ki toko vraiment pour ya azalaki wana merci et au revoir. Kimabe, samedi 13 novembre 2022, awa na villa chez Dani Dende, les Real de Madrid. Oye Zwami na veni Beteke numéro 2, derrière station ma campagne yandi melangaike. Ezalaki na occasion, ya retrouvaille ya batu oyo bankendan tango na bamboka oyo. Yaya, ndi melangaike la Dani Dende. Eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza ko uta de partout dans le monde baza na pose ya ko passer ba séjour na bango ki toko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te après toye komona entrée ya Patrick Gboyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact na idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka ya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe ayeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale
ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition oyo eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie.